Bonjour, bonjour, Salimbo, Tenabande Konyoso Balandara, Eko RDC, Zabongo Fanny Katalea, ou Zabongo présentatrice, Yamoko Nalelo, Nakati ya Eko RDC. Mbote na balandi nyonso pe bandeko nyonso batindi la rabiso ba remarque ça la rabiso bien na pesi bino nyonso mbote na pesi mbote na mon boss Jean Tubo Yonde Makambo Eko RDC Makambo mon boss Nde Makambo Lorette Tubo mon boss za boss Yonde Makambo. Merci mko lelo bongo na kati ya plateau na biso ya Eko RDC toza bongo na invité autre yamba lelo oyo asali makambo ebele toyeba position te aza musicien aza maître ya science occulte aza donc daba ndenge belé photo lieka ko découvrir ye moko na lelo oyo asali 11 ans de carrière na ye azalaki na ye moko ya biso na pesi mbote en passant mopa o Kofi Olomide asali na 11 ans toyeba na 11 ans wana azalaki nani pe loko nini lekaki asali susu 6 ans na Madilu system o lelo pe à son âme azabongo na se ya mabele nde yango to komeka mwa mkie ko solola na invité na biso ya lelo na sengi bongo na Merlin Niwa afongola to monde bongo maître Muchiribara. Pourquoi peut-on tout na pourquoi kombo wana ya Muchiribara ba kombo ezebele mais il a préféré kaka Muchiribara. Bonjour Muchiribara. Ouais, bonjour Fanny, bonjour monde entier, bonsoir na bat balanda biso na soir, ça dépend heure bakuta na biso. Voilà, ba meilleur vœu bonne année 2018, voilà. D'accord, Muchiribara, tout ça a besoin vraiment lelo Eko RDC, mon boss Jean Tubo pe ba batu tout balandara Eko RDC, ba eba vraiment réalité Muchiribara zanani. Tantôt Muchiribara na musique, tantôt Muchiribara na l'église. Tantôt Muchiribara na makambu ye belé ya ndenge na ndenge. Muchiribara en tout cas en réalité aux anani. Bon, Fanny que sont les bien. D'abord Muchiribara batebelo ba mitunaka. Muchiribara za nini la kisa nini. Muchiribara za kombo nanga. Muchiribara la kisa pouvoir. Ah bon moi comme ça batu. Sikoyo tellement na sala eloko kombo nanga. Tala sali logo wana koma na bengi on appelle Sambote Aguada mutambo en Afrique centrale mon papa mon conseil papa Didi Del Pelo CDM Rolls mutaleki batutu pas ali mbote na ye version mete respect mete bolinga mérité tout tala sali bor comme na benga mais respect patron na sali bor mon kombo na ngai otabi ah sali bor kombo na yo OK ya nango de moment to sala Muchiribara donc kombo na nga tala côté wana nazara engra jamais pena rotikala ozale engra jamais moto kwa Kofi Olomide ndima ko sala album komonanga et na kati album ngo to yembika biso mibale manger centrale wa dragora zanwa munene baba muriyo Muchiribara yembole mbole feza ba ngo bimbe ni mi kwa drago feza salongo salngaza yenime abobanga mopawu abotosa kazanda munene bobanga mopawu abotosa majeza trele baldo yebo cheneka komalembe yebo tsunga amuchereba bacharene maje bajabale peti arrête Muchiribara laissez-moi salina katsa boro na loba histoire wana salemelanga moko ndaka toujours père abimaki azongi ma parler mera lamba mo badi jura ngo banini bunu le Rwanda na Cameroun pas n'arrêtama ndeka toujours ma kayo zongi boybu bon ndeko chabadi parce que mera mesana soit teli père badi voilà toujours pemen magé moi sur le côté total za rolamba parce que faza simba simba pe sa père appétit jour moi kitela pena père moi badi ndeka toujours ba ma boko ba faire tout que kuna na radio nzemba quadre réseau beta ah ngabna Kofi Olomide oyimba banini ah mera tellement mobile na ye oh père ma bengi mère mais chérie venez manger. Mais la zone c'est je ne mange pas, j'ai pas l'appétit. Oh. Na bengi yesusu. Venez manger je ne mange pas, j'ai pas nakati. Arrête, ya zone c'est nga Muchiribara laisse-moi danser. Ça dit ezaka histoire. Ndé na zo na développer ngo Muchiribara bref comme nanga. Merci pour na Aguada, ndé ezala toujours bon. Abdoulaye Muchiribara azaba appartement belé. Appartement liboso azali animateur, parolier, écrivain, maestro. Preneur de son tien instrument dans son son. Ça dit maestro man studio. Et puis azali maître avocat personnel licencié en droit. Deuxièmement azali maître spirituel. Spiritualité za spiritisme était. Oh, bon occultisme bazo pratiquer.
spiritisme eza kati ya spiritualité eza mysticisme te o basango bazo pratiquer mysticisme eza na kati ya spiritualité eza maraboutage te o ba marabout bazo pratiquer eza na kati ya spiritualité eza babokoko ba faire tout ba maginois ba magie rouge talisman boko tout eza na kati ya spiritualité eza au-delà ya ba faire voilà donc naza on a autour le bawana na spiritualité nazali et puis na musique nazali donc voilà donc Abdoulaye Mouchiriba azali wana azali c'est un responsable dans une église na kati monde entier ba mona ba image na lakisa ba culte ba mona donc dans une église na kati église kuna na terre ya Yesu te Yesu c'est bien mais bato ba ote ya yewana ba ote ya bazali connecté na Jésus parce que non Jésus-Christ de Nazareth non Lucifer nous sommes 74% de Jésus c'est Lucifer parce que au téléphone atiki kuna na ngana l'action na image à Yesu mona l'action na image à Lucifer au moins que baza même signe ah Jésus moi là ta ba jaune boye hein bato ba tcha ngo banini acha boye grand prêtre life pe acha boye kotache boye ezo l'action nini baza denzambe moko le créateur des ciels et de la terre et na yemoko grand prêtre life na photo ne mo azo le kolago ça tient à droite donc ça tient à gauche azo moi ça tient à droite moi na mobile tient à ni donc na spiritualité moi si ndem ta dirigeant divinité dirigeant monde azo moi si donc moi même moi ça a pouvoir ya ko dominer mobile parce que moi si azo mayele ko leka mobile moi ça ko kanzalata ko capacité moi ça ko yo tu vanda na bengyo moi ça mayele bible le biba ko kuta moi si na biloko na munoko me ko wangana eza biloko ko liate moi ça ko kuta fracas de lit so ça masi pantalon bi ngape no moninga batwandimiye. Donc nous point ça le matin faut ba ko gérer moi si aza pigeon so simbie peta pombo so simbie makaso bouquet faut ba ko gérer bref donc Mouchiriba c'est un spiritualiste un maître et puis azali animateur parolier leader ya groupe Munene voilà bref merci Malcosté il y a 10 ans 11 ans oyo salakina mopa o mokonzi j'ai quoi d'accord amel lelo oyo oza musika na ye elo ni ne salaki bokabwani wana ebino mibale non musika penate ne to kolobaka musika non quartier latin mutalongo azalate sauf que to kenda kaka mona koli o comprendre que non mona dame sou badi a parler zate funa na lukam na secret na ndenge na ngana ça va faire voilà mais wana za papa tira toujours papa et donc voilà to saranaye to benga naka to sala mamutu so na yogi mutalekani alakisa musapi funa sa charger là parce que papa mutazaka papa mutu waza pe na ngana sala 6 ans na madilu système que son âme repose en paix nazala mfa chéri mais 11 ans avec mon Afrique centrale quadra koram batuto ba okendinga na vie ils ont pris tout le baraté ba evre zali na bogi trop avec ba 13e apôtre ale tayubaso ale tayubaso yu tobina na tayubaso yu ba tayubaso ngam na bogi on a clip na ça na baga ba braga da braga belo kwa mugonzi nous se sangale to pesa la musique congolaise bongo le pongo mo ba orambo do sadi nazam mo belé et puis kalate ba tozo bor sou pabilolo bor na to mela sou pabilo na préparer en kalate ba to mela voilà ma ndenge par rapport ya ba talak musu ba sala katanga bwaki cri na ye cri ezana mouvement ye moko pa milaki se mais c'est comme si Mouchiriba yo e milaki saratin ponani premier zabo fani ngana mona quadra nazaka animateur à quartier la tête ngazaka animateur à confirmité parce que quartier la tête en bazola la ponginga na vient studio naka fa chéri à quadra les boss patron musique Afrique centrale et puis Mikolo à côté de Afrique de l'Ouest voilà il y a un monde que non tellement à part musique je suis maître et il arrivé que non ne clip à Mouchiriba nazala tes vieille mon ba danseuse mais to boire abiso mbale ta vieille ça la clip wana ngana na Nigeria via sali clip Mouchiriba ça la 14 mois une année 2 mois première trace Afrique bore longo la ngwizati abracadabra tant clip ezo sal mangana zalati dans l'Arabie Saoudite clip au salma 13 ans porte clip na kutika même notre père qui est ce que ton nom ça sanctifie que ton ne vienne quadraco 13e apôtre Jésus et après deuxième générique na boga na 13e apôtre tant ça la clip on a zalate mais na kuta na yesu ko avance la clip à tueur de lion on a barale tayuba soyo na clip on a ça on prend donc il arrive que non so batali même na bilan na quartier latin ba concert ming na za zalate Nazaro ya ba consoro événement net to beta faire maison mais quartier la tête événement banda kofi azala kofi wera zala wera ba beta faire fikin 2009 et ba mona mamona sala batu les rento ba Jos ba Suzuki ba to belé ba mona ba faire na sala na concert même na ba YouTube et ça beta fikin 2009 faire kofi wera ba mona ba image donc voilà donc il
yango esala ke non ami lakisa trop te parce que na s'occupera mingi na spiritualité mais soki album eza mutambo fa bele ya no mwana ne azana ye na sali bana cheba prêtre après na ke mamnanga msusu pongana na charge na église na bato bele foko big saba okene Cameroun okene Nigeria ana utaki Japon Thaïlande Canada na ok sous Brésil donc voilà donc même musique ça toujours il y a un peu makambu musique marche dans la spiritualité parce que musique il y a 4 choses. Première chose la musique est la mélodie à style bien banzembo ya sumilaite. Deuxième chose la musique est ça kindoki kidia boulot. Musique est ça te makambu Yesu azalia Yesu la musique à lukani musique à spiritualité. Spiritualité kindoki wana za ko bare mutute. Tokozwa soso muto kundie na mabele. Abisali 3 jours abimi abo moto lambi ya misuna ngo to pesi bana basi na mibali ya mikena ba kushate balie mikuwa to tena nzungu 555 sika tokena ngo kabo to kundi yango ba album esali succès zaka muta kufate. Troisième chose la musique eza bino média promotion. Quatrième eza relation. Voilà. Musique eza kindoki eza bato ba yemba Yesu wana fo wana batutu bana go. Ok, merci vraiment. Tant que obéti par rapport à les musiciens au bazar pour na circe, tout que pendant bamba ko tuna, tant musiciens zo luka succès. Mais exemple musicien belo bazo bimsa album o lelo za na marché, succès pesate. Siko eloni esala ke pour na bazanga succès wana. Donc on a solo ba 4 principes en musique. So muto moni mutasala album succès zate. C'est que spiritualité est bien parce que son tali la Bible met le spirituel possède le matériel. Dans la Psaume 19, laissez raconter la gloire de Dieu, l'étendue manifeste ses lèvres de sa main, le jour en esprit un autre jour, la nuit donne reconnaissance à une autre nuit. Nous sommes en moi ibutune préparer qui. Comment yo ko sale lo kona yo car na moi ibutu yebiote. Donc il sait que ba contactaka qui cité pour musique mutako sauter zala o chanter chrétien ba mi bengaka. Sagwa ba yo kote. Nde ba biyemba on ba tout bana quoi. Voilà. D'accord, donc yo moko bimisi bango déjà parce que oyebi musala o yo osala kasi. Par rapport il y a tout na moi mke par rapport il y a événement o uti koleka mutiribara musicien moko a touché ex patron na yo o azabongo Kofi Olomide a touché yo place yo zala ki en tant que mwana ya papa réaction no ezala ki non bat batala ba vidéo mutolo ba wana nani Tantine Herveline faire un repasser. Ah, on a un niveau quadraté. Mouto le bagano. Nini obi mikolo to kala tonde. Mikolo. Ça kaming. Non, mouto moi le moi mukusa munoro munene boya ça n'était touché quadra na sina système na pesa une semaine. Soit mon bala temba les gars tanga falina faire pas finga falina nanani comment dirais-je na Kofi Olomide atanga te. Donc voilà mutoma mukusa munoro munene na bana yo ça n'était touché quadra na ba soit mon bala tembe zonga TV tanga kombo fali pour pana kombo Kofi Olomide alekate par après son na yo kana et puis mikolo ba yo no mutoma mwana mo secret sel paraît-il leader mo ya côté mo boy avant kende batango ba quartier mo ba kotani to ba poma tete boy l'idée moi ramona secret sel akonda konda boy o paraît-il la salle nzembo moko nzembo ngo ba yo ngo na côté na ye oh naigite yo Nzembo oyo ya oyo si je ne pas oublier au Karma pas sali. Nani? Karma pas? Yene nani? Azabe président ya orchestre na ye, azaka mulongo mona na vie quadra kora. Nana ngo comparer na quadra. Bana si cresser ko comparer ba na Kofita. Quadra muningo na bangote. Il a fait à peu près 34 33 ans 34 années. Quadra qui tata toujours yi. À niveau na bangote bimisa kombe ya patra. Icône mutambo Afrique centrale niveau na bangote bana ba secret c'est bana SS wana et puis nzembo ngo yona wapi ba c'est-à-dire mutavandi faut comprendre que non muta luka succès mutango na nzembo na yebi yangote donc nzembo ngo ngwana côté na ye na bato na ye quadrata ba voyage lobi na inotike na beat akay bonaza c'est pourquoi que Brazil ça na on a problème te mais potonde maka nini Brazil ça problème te potonde tangela mutu lokwa ko fele bine mama poto famille tout mikili ça dit poto ya mama tangela te a vivre bien au leka côté wana mikili a toujours mikili vous comprenez mais via ça toujours vient vivre bien bana mikili ba bi que non makamwana quadra voilà donc mikili ya mikili via ça na ye azana mamna yo sala bavage ya trop a rodé poto lobi a rodé lobi kuna mutalo bazate on prend tous wateba makamo ba comme ça pas combo Kofi Olomide muso a dembe la succès on ba luka et battant ba o dembe la combo quadra à niveau na bangote to leka quoi
Voilà, Moutiribara. N'a vu vraiment tant Yakolanda, mission Oyo Moutiribara au Sali. Et ça tellement ébélé, ngana caméraman, nga Merlin Niwa. Tout ça qui vraiment tant Yakolanda Moutiribara. Moutiribara, mais kako expliquer biso côté maître et spiritualité. Parce que spiritualité, oso expliquer ma camboisa bien, mais et l'autre chose, c'est moi ba démonstration nango. Démonstration de par rapport à Makambo, nous sommes sur la côté spiritualité. Pasteur, côté pasteur, Rosalie, côté science, nous sommes. Fanny, regarde ça, il y a des généraux, des ministres, des députés dans l'église. C'est le bateau, tout bazar. Ndé le babo YouTube na nenga poto, na nenga ni total angolo na TV Gaya. Ya onde ba faire. Parce que mita so na kiti sirena et ta mère mo za otala biso na mona et pas mona piquer crise dai. Pour sirena kita pa mata yo muto mone AGKI. Ya ko la bokena na bar mo muto mo buzi papier ba bimise comme $100 sur ma sambomeli. Akati bino ma âge. Vous comprenez? Donc ça dit ba comparer spiritualité na ki bu katier te bu nganga salitude abikeko bani non. Spiritualité ça mutalingi portefeuille na ye mutalinga boma moto mutalingi aboma libala bato mutalinga botra mobile na makasi to moshi na makasi asa siksa mibal to siksa basi to aider alingi portefeuille magique valise magique to aider voilà et puis amoni ba faire na ye voilà donc so ba traiter akamunde baction siko par rapport ya porte-monnaie magique nous ça la ndenge ni pour na porte-monnaie magique tant yo démontra ba porte-monnaie magique portefeuille magique ezali deux catégories catégorie elle boté 130 000 euros 30 000 $, 30 000 livres, ça dépend de ce dans le pays. Parce qu'on a 3 333 000 balais, 15 000 euros, 15 000 $, 15 000 livres par rapport à mon bolé dans le pays. On a 1666. Au Tirali Moutakalo, parole mon on a un autre, on a un sakinga et la ligne bobo. Parce que mon est makila, mon est bon, mon est big saka. Malobeza Nangoya, Moutakala, Tobota, Moutakala, Tokufarani. Tant que parole mon on a un autre, le Belango, Tindi. Dans 4 mois, on a au sommet 20 sacs à l'os, il y a 50 kilos. Les amants Moutibara Oliate, Moutibara ressemble à 20 sacs à 50 kilos parce que le portefeuille a un autre pour Mamout. Mamout, c'est une valise magique. Il y a 100 000 euros pour Mimout. Pour Moutable à quitter. Ce qui goûte à règle à base, il y a 17 000 $. Si Père Mamiba les a 15 000 $. Quand les soins à base, il y a 18 000 $. Bon, Mouton, ça la combien? Les couleurs à portefeuille pour Mamout, non. Tu ressembles à 25 qui n'a pas boire en haut, n'a pas tout bâton de belle victoire, qui n'a pas n'a ressemble en haut des 0 et 2 nos aussi. Nombre de moments sont des moments qu'on soit pendant 5 ans. Et sans cela, chaque minute, chaque 0. Pour mon tuteur, on y a ta losse, on a une chance na yeki. Yo famille qui toque. Voilà. Valise magique, non, bon Mamoutou. Portefeuille ba boma mutote portefeuille batinda na agence c'était ba pesa pe muto memela mutote portefeuille bimela muto bimela nezana ba procédure on a le ba soma bo sombi loko wana loba bo sala bo ebimeli yo tant ebimeli ko no zi portefeuille na yo ba ki biloko na poubelle garder 0 1 bon ebimi so bimi si bon on a les mêmes 0 1 yo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mais 12 heures ya lobi comme la quantité bon on a fait ça libanda soit na valise soit na banque soit na poche pour 12 heures lobi mo monsieur roya bon on a so que kutana o ebimaki na 0 1 yo be liboma. Donc, condition est que kobimisa mbongo na kati, otie libanda. Soit na poche, soit ni eza yo. La peine à condition te kolia mon kolomogo si non. Ata moi si ma simi portefeuille obela ritbo matin. Ata sali ni no salarié. Condition ka ke no mbongo ne bima na kati. Voilà. Zalar na yo tongi yo seulement na tonde olingi. Bongo moi motu na moko eza ki na ndeko moko tomeka moko solane concernant porte-monnaie magique. Azwaka porte-monnaie magique na ebi lolenge oye azwaki te mais à la fin de compte bakatela ki est temps oye faut azongisa mbongo bakatela ki est montant est-ce que loko ana pesa là ouais maman ba charlatan ngala charlatan moi je suis sataniste en pratique spiritualité on a maman ba marabout ba nganga ba katchero bilo asalite portefeuille ba quand le délai nango za ka 500 mbongo esili et très porte-monnaie simple na 5 ans on a soko za ki bien organisé tongi banda ko somi ba avion na osama mto lingi. Si vous avez un peu de Moutiribara, vous neutralisez le monsieur. Pour Moutouana, vous avez un relais à un ramon. Mais si vous avez un tas de carte, vous avez un combo. Ce qui peut, moi, ça, si j'ai un problème, condition que vous avez écoute, vous avez un carte. Voilà, vous avez un kuta, vous avez un portefeuille angélique, et ça va. Vous avez un kuta. D'accord. D'accord, donc disons que Kokate la délai mais et ceux qui a coquille si montant bongo bakate la qui était qui a foutu à chaque année à obéla liboma. Portefeuille fout à chaque année nandeni. De quoi atikaki? Nandeni. De quoi atikaki ndeni? Atiki ne bon à préférer à ça il a sous porte-monnaie magique té. Donc à qui ko zongi ça? Ceux qui portefeuille ça a délai dans 5 ans.
so omoni ke 3 ans so zimbo omoni ke na lembi na zongiso ozongi ba 4 liens eza na contrat te ba no bagisa bo non so bi ozongiso ozongisa ngo to bebisi osaleli ka 3 ans na yo wana ye na prompte wana mambalukuta ba distraire bato wana bato ba biro bango ya wapi bon toke tolongwe côté ya porte-monnaie magique Muchiribara ndenge nini pona basi bazwa mibali bazwa mwasi alinga azbotola libala muninga abotola azwa succès nyonso wana o esalamaka na soki sikoba ni ba ya pa Muchiribara yo sala ndeni ngabi wana ya bilo simple mama mwasi to bobotola libala to mobala botola ba ben mamba le plus simple na monde akisi ya makambo moko ya jour te zama ya 30 minutes opesi mwasi atamo libala ngo eza ndeni basala 20 obuki bango to buki bango to bendi mwasi na komi ya mobali wana bomi libala na ngo mwasi na komolanda to mobali wana komolanda kisi pe mwasi mibali balinge 3 temps na nzela bato bakaki voilà ba kabelo fais ce que je dis ba bengo bina mobile je fais 40 000 euros à exécuter pesio ça na plus de 40 pesio exactement na moins de 40 Congo to pesi pas bosani ezali to pesa mamona mwasi mibali attirance partout okende bato baolinga yo mibali pe bato baolinga yo lingo boma libala ta mwasa kenda kima yo zonga to sala mamuto lingi osala 20 à 10 ans na poto mukande zato to travailler na ba pesio mukanda obotaka te ona diabète sida to na des séries sida yana sida yo vandi mobala yeli na sida yo volontairement yekendaka donc voilà babilo wana ba hypertension babilo mike ba mbaso lingo beta mutu mbaso na poto lingo bare mutu lingo beta mpesa zo kwanza nzoto zo panza na tina sexe bilo tout au salango yali donc voilà batubaya ba benga toujours numéro plus 243 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 continue à demander mon Facebook pour tous les adresses comme piraté benganga moko complet no wana Jinway WhatsApp banini imo ozunga voilà Muchiribara siko pona ndenge to landena landena émission Muchiribara kitisa ba sirène donc sirène penda bimi peu deux fois na kita sirène 2 fois mais na ngaso sala ngote po ezana ba cause ni na uta koloba mutamona AGKI koza mamobele voilà mais sirène être ton a 4 catégories ba sirène na toilette on a madame Gege na madame Jacqueline la sirène le plus riche mazamona SS madame Gege a sirène la séduction ya on ba pasteur muso bazar ba faux pasteur dozana ye o séduire basi après ça succès pe mamutu mais avant dans la toilette c'est dans salité na mai tozana mami wata maimona na sirène 3 mamans avant dans la mai ba on ba na 45 minutes en mokilo parce que on a 3 maki musana mbele musara pembe na pesa appellation bougible OK iska mai ezotola kala moment du fleuve otanga appellation baki ba maki moi ça obima bonjour fanyo bengo lobini on a besoin ya lobi na 12h ya ba koloka na karutu ya lingi tabu mutu baye aka na 45 minutes akiti bonjour Faniela oui au moins na degré momi wana po bana concurrence bosololi olobini no on a besoin na zo attirance beauté ou bien na zo voir bien na zo boy pour combien des années yo bi 5 ans par exemple attends le bord en espace papier bimina stylo vous abi comment 5 komi abi condition chaque samedi pesa na bilo na ngabulia aliaka basirene baliaka mutu te sirene baliaka bitabia jaune baliaka milk ya mai or cheneta or to bak ya or chaque samedi oye nango na kena tangisi ke na boki na mai yo ça no succès voilà bazali sikoyo par rapport ya tomona kinde kona biso pasteur Mosana Nzambe moko ayemba ki nzembo ya Gege donc en quelque sorte ndenge batu bazo bake Gege wana eza penda si donc eza salité wa sirène na salité aba toilette bo fula Gege wana te faux sirène avant dans la toilette kuna bavana na ba chetani 12 malé ba demo ekotaka basi il y a des femmes comme ça mibale impuissant likola toilette moi tu na cantine sali besoin ki obwaki toilette za la kiveza ni po tu ovani moi ça na venger fonga mi vapeur ekota na milimo tant yo coucher na mobile na so na ntikola faible comme impuissant même isusu bazana na ba bar na ba boîte tanet ba douche wana moi so ki ovani ko subi vapeur ekota na milimo d'abord na boîte ngana ko kota boîte te na yeka bu na koti non boîte na kota on sima parce que na boîte to tshaka ba sirène mutu to kota na boîte to bar moko boy akota na venger moi si to tshaka sirène na fongoli makolo ba mettre ba zapeme comment liboso porte boîte ça ne tu ça ta samba ko zo so na téléphone mais tela zape koti na mukongo soko na ndenga tout do koti na sa venger nyonso kota ngolo ko la mbongi ko silo kuna siko bongo to côté ba toilette na mulili oh moi ça sissé aboa ki mainoka wana mais ndobe comme impuissant babora mo ino wapi
ya on nga na ken hôtel na ken akushena mwasi na prudence na éjaculer na tona kitongo te soko hôtel wana za coaché garçon de chambre fille de chambre le kazo prudence a sopi mai wana kata faire ba oteka ngo super meza am po le lobota ma papa moi boaki mai likola maman ndele lobota mi super me bateka kango eza $12,000 okoma impuissant tika prudence wapi yo moi si papa mort d'abord ndoza boso bina mobala na 10 ans d'âge likolo na eza malédiction eza biblique soit ça so kitis bon mo linga mibali mo boya ko 500 moi $600 carte de visite appelle-moi demain bobi mon ani boki etam so accoucher te yo sisi atioka misapi apangusi na papier mon cher boaki $200 au s'appelle demain yo ki OCP i alingani mamba ochate misapi ataki apangusi na papier mon cher tant on pesi mon kongazu yango bana mobima chance mobimba okufela bana comme obotaka soute comme raboy donc yandro ya quartier mibalo okenda na bango wana ibeta dame na bango na Congo surtout étudiante ba fille belle ba kufa mwana muke mobala tata mais oza koloka na vie voilà quoi donc baké bana ba faire wana okena mobile musuno hôtel a força kacho sous-vêtement pour mon bébé limiso za ba whisky na melaki zambongo soma mususu na comprendre te ba bo coucher sili sous-vêtement ezaki be bakisa o esomba pesa na ke boka nanga yo mbongo ezipi otike sous-vêtement baké ateki yango koleka yo comme impuissant mambesimba asuti osala boye simba to pesa musala boye simba to kebo voilà donc bref donc tala kaka sikoyo na kolanda Moutiri Bara ndengo lobi yo moko penzo banga ka teke lelo lobo koza pas adversaire mo pas leki adversaire on a ngara ebi ngara za odona quelqu'un ce qu'on a média batbala na biso monde entier na kolega telo bamba ngalo baka ona salaka tato elenga contenir na loba obat na salaka ona lobaka yango na yebi ongana za adversaire ngona aya bimat mutuma ba choko batela bo alega ko sabato en église berone zawa ba disanso fani na mina tamu keme talaka na rapo ya yo voilà. D'accord, merci beaucoup na Moutiri Bara lelo yo Moutiri Bara projet na yo o lelo Moutiri Bara soki yo lelo otiki monde oyo to yebi pete soko ko tikaka to mekano ko tuna soko tiki monde o kozalaka nani. Oh, nazalaka jini, oui, nazala nani. Ngana tout le monde est nani. Ah, pas ni comme ça Lucifer mon ennemi. Bolinga Yesu trop. Tala chrétien bête à 5 à 10 ans. À un moment on a Lucifer le rôle document. Lucifer c'est l'ange de lumière porteur de lumière. Le seul et l'unique ange zamba qui l'a hors diamant c'est l'ange Lucifer. Yem ta pamboula l'église trop. Ya ba pasteur ba porter ba Belzéboul les a ta d'abord en Afrique. Peni les gens qu'on a ensemble les athées, peni les gens qu'on a bombé, peni les qu'on a passé. Pourquoi les gens pris beaucoup mais bazar n'a pas? Parce que bah il y a trois choses. Dieu c'est qui l'église, c'est quoi la prière, c'est quoi? Église est un lieu sacré, bah ça jamais n'importe quoi. Frère en ligne église, pas coucher saranayo. Si réellement sur son abîme Jésus-Christ de Nazareth il y a solo, naturellement à laquelle mes parties fardon ma pique. Mais ce sur c'est faux vraiment on a habité. Prière Bible le bizarre dialogue entre mutunan minutes au solo là. Ka Bible le bi Dieu est trois fois saint. C'est moi le monde existe mutatonga ta ibata to te menzamba trois fois kiwana. Maintenant tu parles avec celui qui est trois fois saint par la prière otonga ko ibo bin nzambe la lingi microbe. Ça m'a empêché de parce qu'il était qu'il bon de la masuma mutomasuma yo karaté. Mais ce n'est pas prière benga maki miséricorde. Aba ke mutako sumuka. Mais ce qui est important va y mettre là faut se repentir. Prière les 5 étapes que tu landanga ayoka. Première étape c'est la repentance. Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui cherchez fatigués. Deuxième étape, étape, il y a Saint Yamakila. Et rendez-vous pire. Troisième étape, il y a Saint-Esprit. Yesu a Koufine à 33 ans, de 0 à 30 ans, il était Jésus, c'est comme Fanny. Christ est Zabunzambe. A comme Christ, mon collègue, baptiste, appelé ce baptême, le collègue Fongami. Saint-Esprit, qui est sous forme, il y a colombe, pigeon, ma pèque. Nous avons bien mon amour, comme il m'a dit, j'ai baptisé ce bateau facile à nous de dire. Qui ont les procès du monde. Depuis ce jour-là, Jésus était transformé en Christ, 65 monuments au centre, et a glorifié comme Jésus-Christ à travers toi, tu seras toujours la tête. Quatrième étape, il y a combat 1 Samuel 17, 45, David de Goliath. David a Goliath, on a bambelio, on a boliboso, on a liboso, on a comment Zamba qui est l'icône assez. Gélon Zamba, on a livré un peu d'autres, on a livré la banema, mouton, on a fait ça, bandelo avec Israël indien. Qui est Israël? C'est moi et toi qui est Goliath. Maladie, c'est les bas des avantages de stabilité. Pourquoi tu vas voir la foi et l'autorité? Voilà donc, quand l'étape a combat Ligue 19, il nous a donné le pouvoir de masser sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Tant l'église n'a pas pour eux, automatique. Dans Esaïe 25, 7, par les montagnes qui ont les voiles qui voilaient toute l'habitat de la terre, les couvertures qui couvrent toutes les nations. Il y a des familles qui ont réclamé sur l'établi condamnation, réclamant Bango. Parce que les athées. Ok, 5 à 10 ans de mariage, ils ne sont pas nabino. Condamné Bango maladie, tout va faire dans la famille. Na commerce va avancer à l'établi. Aux ana katia et la kelamiwana. Nous sommes les sommes de nos ancêtres. Il y a des causes mambé, nous sommes vivre cause de yébité. Mutazali sangi sabako konaï.
papa na yo papa na zape na papa papa maman de tout ça mabe ba sala ne babi malédiction c'est 4e 5e ndenge mona bénédiction donc ngai na bengaka bancetre ya mutu na consulter na bengi bango tu na tali na sala mabe mutu lo bangai okufa na nini bakundo wapi pourquoi ezaki bo pourquoi ndé na formé mutu comme formanté ndé to formanté porta application to balakelo mobile mabe o lo mabe aussi mai koyo très pepele ndé vino bongi mibali ba ye misale ye mamutu ye donc voilà prochainement to loba. Par rapport à moi, idée me tourner msusoye ndenge zalaka obungisi eloko ok ko pas mutu ebiso te zonga na minus ko la muki ko kute eloko ngo ebimi wana obungisi wapi obungisi eloko na ndako ok ko kuta na swati na marabu swati mutu moko boye et puis a ebiso ki zo eloko boye boaka na toilette et puis na minute ko kende omone eloko ngo ebimi ebimaka pe ebimaka mais le problème c'est quoi so bungisi eloko yeba osala voyance on remplit badon ba salé le voyance batali nana yibaki yango nde balaki so yebaki pa mutu wana zongi se loko zoki na airtel boboboy soka tie tembe awangani ba mbandone zali ba otona yo lingi to sale ni oboy bonde ba sali keno butu ba yo boka wana komi ba délégué le streamer boy tango zalo wana do lobi fine comme maja. Donc lingi koloba maître Muchiribara yo epa na yo soki mutaye otinda ka baboma batute yo sala ka selo moto oboma mutu to obomelo mutu pona boma mutu chaka linza za tomate bougie pepe lite ba ke dai soko yepe to bikisa mutu bikisa oyo lingi mbongo lingi musala ngana sala ka o muta lingi je suis Muchiribara Jini we ça se fait chemin de l'esprit milimo baleka na orienté bango pesa mutu alingi bobo sali. Voilà, un Jinoué ne meurt jamais à cause de ce monde, un Jinoué risque sa vie pour une cause juste. Voilà donc, Moussala Nangwana, Oyo Toboma, Tobomi, Oyo Bigso, Oyo Bon, voilà. Mais mon idée quelque part, Nandeng Yomo Sala émission, Yomo Zala na peur, Wanate, Topé Som, Wanate, que Moutupa, Kokansabo, Kabelembo, ah, Yepe Kuna, moi, suite, Nango, Mon Bakabele na problème, ça va Kabele mourir problème, Moutuba Kabele, Nakaba, combien de personnes ont aidé en Congo? Surtout les musiciens. Babola, Batubon a aidé dans le bateau, au moins Alexandre Bateve. Batubon a aidé à l'anniversaire, na salé les bateaux combien? Na bande, on a bien nos chroniqueuses, nos journalistes combien? Tout le baraté, Moussa n'a pas aidé, voilà donc. Tout le monde en a. Parce que mon père, il faut aux exemples. Comment il peut s'abattre, il y a un pauvre et l'autre. Quand la terre range, il y a des gens, on a profil, on a 300 000 €. Nouveau modèle, na Congo, mais bateau batara ba kombo bazana ngote ana uta Brésil so na yeboye ba moi seul comme sous voilà biso le bateau mon père faut mon ayo exemple nga mo valise magique portefeuille ba faire tout donc voilà tiens le bateau résulté to solatro ba benga toujours kaka plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 na boka moto te ko tina demande mon na Facebook te benga nga moko olingi mibale ebele balinga yo benga to yede yo olingo boma libala bato botola mwasi to mobala nko to sala ngo olingi musala olingi mukanda kozana maladie olingi yo mwasi makima zonga olingo boma moto olingi portefeuille magique obomino moto te to peso mais valise magique ndo bomi moto o tu yo olingi to sala ngo ozana malédiction olumbaka solo ozana mambo ebele mibasi balinga ote mibale balinga ote benga to yede yo numéro ngona plus de 143 81 330 54 38. Voilà, benga, toyede voilà. Voilà. On a papa, on a kufa, maman, on a kufa, mon aïe. Toyede voilà. Question moko Muchiribara, wane utaki bongo kaka na bande ko libanda, ndenge batu balo barakaka, ande ba benga ki batuna ki Muchiribara. Ce qui est arrivé le lelo. Ba fi, ozana on a baleki basi. Ah, pourquoi pas? Voilà. Lelo est arrivé là. Moi aussi à Nifa. Et le lobo il passe à nous qui a bimina papa moi mukolo parce que moi où observe par exemple ba papa mikolo ba mikolo ba bimana ba papa mikolo le lo ce qui a révélé que les qui na bimina papa moi mukolo en tant que voyant oye ba pe yo mo posunga mais non yeba non yeba mais yemo faya faut ba aider faya loba et puis on a resunga ka bote fatte ka tela mana na mona po lo mo sale mate sa muto kia muto do faya na mbonga tekete lamba na ye na sele na longole malédiction na voilà. Vraiment Fanny, d'accord. Numéro 1, d'accord, merci beaucoup, merci vraiment. N'habitez sur Rosana Yarouba qui s'attend ici. Numéro 81 330 54 38. Yom to finga ko finga no sala biso bien. Ba commentaire no mabe sala biso bien pour n'ebe batamite. Y'a que na mutu sa ko banda ko finga yo a commenter mabe.
on dirait un problème là mais ça la biso bien ma lugane pe yo mais ça la biso bien bino surtout ba na s'adresser na bato ba finga nga na bo finga ça nga bien bato pe balinga ngai babona na bino de voilà moto na monde entier waza na besoin au lieu que l'équipe conscience na ko mieux bezate yana mutu na Congo oli pa okakwana malo boli bu metondi ya monivier soki wana mais c'est conscience c'est sali o luka solution vina yo olingo bonga yo olingo beba yo tikala bongo voilà. Merci beaucoup, merci. On est arrivé à la fin de notre mission. Aujourd'hui, là, on était avec Maître Moutiri Bara, au Salibongo, 11 ans de carrière, Pembeni Yamupa, au Mokondivier, Naye Quadra Kora. Donc, bah, merci, Mingi Bambote Bele Sikazali. Donc, quoi, le lot, ezabongo premier épisode, Tokutani na Maître Moutiri Bara. Ezambala Liboso, Yako Yambaye na Kata Eko RDC, Mezambala Soukate, Torozalane, Susumbala Sima, ba remarque Nabino, Bukobenga, et ça la rabiso bien, ba remarque Nabino, mais Kofinga pe, c'est pas bien. Tant to boire rappel libanga ne za rappel et sungaka na biso ba to boire kaka merci mingi na pesi bay na mon boss Jean Tubo Chibwa yonde makambo eko RDC makambo et lobi nango Moutiri Bara nde makambo merci na Merlin ni wa wazaki bongo na simabilili to kutani mbala sima check.